Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Ozika transport moko. Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yiwa na Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebo za wapi. Ba la kisu avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Ozana page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza, na YouTube ezali. Oh, aza gérante na biso, aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais ekozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozala biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonsoir, bonjour. Dans mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola video ya mwasi na kobo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na yeli bino kaka video na nga. Na lingi kana la kisabino ndeni Mama Bijou abongisa maboko na ye. Ndeni Mama Bijou asala manzaka na ye, so manzaka na ngai na sentir que manzaka na ngai baby ekobi ma donc katani manzaka lembi ezokola lisusu bien tede Mama Bijou d'or na sala ka pona manzaka na nga ekoma makasi pona manzaka na nga ekola. Et puis ndeni na bongisa maboko na nga pona maboko ekoma pete maboko ezala bien ezala couleur moko na nzoto na ngai. Yango wana Mama Bijou na lobala la bino. Ceux qui ont s'abonner à la Bidor TV, s'abonner à la Bidor TV parce que Mama Bijou d'or à l'accès à Bilo que belé Mama Bijou d'or à l'accès à Bilo que bon ça anzoto, Mama Bijou à Lambaka, Mama Bijou ça la émission ba Amser, Mama Bijou ça la publicité, Mama Bijou à bêta, ma solé pe ça biso ba conseil. Mama Bijou na ça la vraiment makabobé na ça la promotion à Bilo ko ba na ça la promotion à Bastar. Donc, s'abonner à Bidor TV, fina croche la notification, c'est le quoi la ngonga église. Fina yango popilo konyo surtout Mama Bijou d'or à tiaka et comme la bino na facilité nyos. Kotine datam suba vidéo na ba privé batunga mo penza déranger nga makase généranga parce que ça la moto muso tinde la kay afungola ngote. Donc, mais so ina komi ko sentir penza que oui, na tie vidéo danga et tala misa kutu na tinda la ba privé bato en tout cas na kotika kotinde la bato ba vidéo na ba privé na bango. Donc bon s'abonner bo fina cloche la notification pour ne lokon surtout Mama Bijou d'or atiaka et comme la kayo na facilité nyos. Mama Bijou d'or a annoncé la publicité à maison de passage na biso o ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso bandi na partir à $15 comme tati na $30. Benganga c'est la réservation na yo o kende congé na onakin. Ozala jamais déci parce que ndako na biso eza penza wow. Mama Bijou alobini susu. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique ezoteka biloko ebele et teka ba divers. Na boutique na biso wana donc bana kin pe ba kendeke ezo esunga mingi vraiment bana obaoza tamsu bato baoza toujours tamsu na appartement na biso parce que kuna okokoza tamsu na besoin 20 oyambi ba paya ozona na kati ya boutique ozala besoin tamsu ya moi parfait obosala ki popesa mutu cadeau ozonga kuna na kati ya boutique yango wana ndeko ozotalanga soza besoin okende congé benganga c'est la réservation maison de passage na biso ozala jamais d'ici tozala voiture qui ne kozwa batu na aéroport tozala voiture o batu ba luaka ngona kin donc tozala jeep. Et puis toza lisusu na nini biso toza na makambo ebele toza na restaurant totia ba carte na katikati ya ba chambre soza na besoin tam suba lambela o eloko ba kolambela o parce que mutu alamba kazali ba lambeli yo to suka monta mbongo totie na caisse mais toza na biloko o pe to sala rango ezala nango comme kayabu comme ba kamundele ba biloko ezala zala akuna donc benga Mama Bijou sala réservation na yo okende congé na kin après donc Mama Bijou lobby ce qui ozala jamais de site presque nyonso siko na lingina la kisabino kaka biloko nini o tozo travailler lelo toye ko bongisaka maboko
et puis toye kobongisa manzaka mama bijou na osala 2 vidéos ekolandana so tosisi kobongisa manzaka na biso tosisi kobongisa na maboko na biso manzaka na biso après tosala vidéo ezala batu mingi bazala na problème ya solo ya nzoto c'est-à-dire na ba sous bras. Hein? Donc, elamba soki atiki mutu akoki kolata te mutu soki alamuki na tongo na sukoli te donc moya kovanda pembeni na ye eza te donc azobimisa solo ya poubelle azobimisa solo ya terrasse solo ya mpuka kopola donc mama bijou na nini alakisa bino lelo solution ya bien oyo mpona mutu akokaka kobima solo te ata kokotina no douche te donc soki video esili na osala bino directement video wana yango wana s'abonner na Bidor TV obanda kozwa biloko ebele a na kati film na biso oyo eza na kati ya chaîne na biso ya mwasi mabe abebisi réputation ya Londres eza na kati ya chaîne to na film na biso nouveau film na biso ya liboso opesa biso courage donc eza na ngomba la liboso ba matériel tam so ya malamu na le comité donc botala yango bo consommer yango mingi pone pesa biso makasi pona mbalasima to ça la bino lisusu ba histoire vraie mais na cinéma parce que wana penza ali histoire vraie mwana mwasi moko ya Londres abebisaki réputation ya ba finyo surtout ya poto asala ki buzoba na kimi donc film na biso ezana so ina no muto okuta na video nanga nano tali film wala teka na kati ya Bidor TV luka omona film nouveau film ezawana donc tala yango partager yango commentaire na yo sala bien pona bandeko na biso bazala na kin bazo mayele donc moi sinyo surtout outi poto aza moi sa olinga te kompe mobali nyo surtout outi poto aza ya ko linga te siko mama bijou do na lakisa bino biloko oyo nazo salela bi nazo sala pona kobongisa maboko nanga na kobongisa manzaka na ngai biloko na biso yango yo mama bijou base na biso ezali citron to salela citron toko salela bicarbonate citron na bicarbonate nde toko salela yango eza pona kosukola maboko pona koyesa manzaka na biso makasi toko salela base hein to salela base oyo et puis toko tia yango ai mama bijou kotia ai na katikati ya base nanga na kozwa ai na katikati ya base nanga nde na kotia ai na kati nde na banda kopakola mpona kokomisa manzaka ekoma makasi manzaka ekola parce que ko planter manzaka pe air moko ebebisaka manzaka ezala mutu mususu plantaka na ye manzaka mbula na mbula manzaka na ezalaka bien mais ngaso na paku na tika manzaka na keta mutipa pa chinois journée wana na olala te na olela parce que kosala nga pasi makasi et puis tawe bebaka wana bebisaka ti epolisaka na manzaka oyo yo moko zalaki nango to batu mingi simbaka mais nga vraiment ezalaka rare na tie manzaka pe naza na kimia ya on a préféré ta mususu ko bongisa oyo nga moko par rapport na kene kotiaka manzaka na ngai na ba salon ya ko sala manzaka donc toza la base tozali na ai tozali na citron tozali na bicarbonate tozali na huile d'olive auto pakola c'est aussi ici ko sukola maboko na biso siko mama bijou do tozo banda na musala ya ko sukola nanu maboko banda ko sukola maboko na biso tozwi citron na biso tokabola ye katikati citron na biso yeyo tokaboli citron na biso oyo ekoyede biso mpona nalakisa bino lisusu ndenge nini mutu akoki kosukola nzoto citron azosala makambo ebele na donc na nzoto ya mutu citron ata pe na nzoto ya mutu na biloko toliaka eza na makambo ebele parce que eza na bavitamine eza na vitamine C et puis na nzoto ezosunga penza na makambo ebele mama bijou alobisa abonné na Bidor TV oyeba makambo ebele na kati awa citron na biso yeyo oyo to bombi to relaxala na vidéo mususu parce que to sala des vidéos à la fois o siko citron to komi siko na nini ya kosukola maboko na biso bon c'est mieux que tu botala na bino biloko par rapport botala mama bijou toli to do sukola maboko na biso to sukola maboko na biso na citron na bicarbonate to za la citron na biso o siko bicarbonate yango yo
tozwi bicarbonate totie likolo ya citron mosala na biso ezali kaka konika lelo maboko tozosukola maboko nika maboko na biso tozonika maboko na biso tokonika maboko oyo na bato bazalaka na maboko ekoma ezalaka ta mosusu noir nzoto pembe maboko noir oyo ekosunga yo mosala na yo kaka okosala bongo nzoto ezobimisa fulu epe ekomisa maboko ya kolemba toza wana mpona kosukola maboko na biso na citron na bicarbonate baplace esalaka noir oyo nde yango toza konika mpenza maboko baplace esalaka noir awa na kati parce que ça bato mosusu apesi yo mbote donc osanti mpenza ke neti libaya ko epesi yo mbote donc c'est ça fo kosukolisi kotiaka yango boye lokola eza nango ta mosusu video nga ta mosusu na kowumela nango te na sukoli yango mpona lakisa bino mais soki ndenge ozosala boye okoki kovanda nango 30 minutes 30 minutes otika yango mpenza ekauki mpenza apres okosukola maboko na yo olimbisi citron yango oyo ozonika mpenza baplace oyo ya mwindo oyo ezalaka mwindo oyo ozonika parce que ata osimbaka na yo produit te place oyo azalaka différent na nzoto azalaka mwa couleur mosusu par rapport au moins que soki moto oza noir partout peut-être nde ekoki ozala mais soki moto oza pembe eza na baplace oyo ezalaka mwa couleur mosusu par rapport ya ta mosusu ya elongi par rapport ta mosusu ya nzoto donc c'est ça omoni mama bijou ndenge naniki citron nanga niki citron nanga bien na maboko citron anikami sikoyo boye moni liboko kuta ekomi na rouge oniki ye na baplace oyo ya banoir oniki ye boye après ovanda 30 minutes nde oye kosukola maboko liboko mosusu même chose na bomoni abakisi bicarbonate nanga biso tokei boye kaka kango boye kitoko atala makolo citron oyo ndenge eza bo ata ntina makolo otie mpe kaka ndenge mama bijou asali na makolo mpe eza kaka mpona maboko te na makolo nango mpe okoki kosala même méthode ke mama bijou azosala na makolo ozonika mpenza otie mpenza nini ebele ala na kati bicarbonate apres ozonika na makolo frote na makolo makasi likolo wana ozonika makolo oniki makolo nango très bien donc onika makolo nango très bien ovandisi yango 30 minutes apres ozwi libanga na biso afrika donc omonika nango makolo omona makolo baposo nyonso to elongo alobandi lisusu ozongeli lisusu citron ntango omoni baposo to elongo ozongeli lisusu citron na yo boye kaka nde mama bijou ozosala ntina makolo omona makolo ebanda ozala kitoko makolo ezala pete par rapport bato mosusu bazala makolo kubakuba makolo esalasala bagéographie donc citron akoede na maboko akoede mpe na makolo nde mama bijou asali boye mama bijou akokovanda 30 minutes nakokovanda boye 30 minutes navandi nanga kaka namoni mpenza ke 8 mosusu ebandi kokauka apres nde nakosukola maboko nanga siko mpo ya video na biso ekende molai te donc ala minute bomoni naosukola maboko nazotia nini nanga mpona tokota siko na dossier na biso ya kosala manzaka oyo tozali nano na kosukola elongi donc tokobenga nini oyo première partie après toyela bino video mosusu donc ekende neti 3 video après toyela bino video mosusu ndenge nini tokoki
tokoki koyesa siko manzaka na biso makasi. O soki nasilisi na sukoli yango na pakoli wa mwa huile d'olive muke. Après na kosalela bino lisusu video na lakisa bino ndenge nini ya koyesa manzaka makasi. Donc bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais dessus. Mama Bijou alobi andi makambo nazaki na mwa kantine na ngai ya mai faut ezala mwa eau tiède. Sukoli maboko na ngai. Donc pour ezali vidéo soki vidéo te da kokaki ko vendre nango 30 minutes, donc il faut ça la penza 30 minutes ata ba na biso na maboko na suka et puis ko sala ka ndenge Mama Bijou asali. Donc eko aider pe yo eko longola yo pe ba noir na ba mabenga moni na maboko na sikada kwa ko longola ngo ba noir. Mama Bijou sukoli maboko nanga. Après ce qu'on a pour la huile d'olive, après tu cocotte à sur la verso ya, koye ça ce qu'on manza cannabis makasi. Après tu okende sur la nini yako, ya la l'accès ce qu'on dengue nini muta koye ko sala lisusu pona ko silisa solo o ezala kana c'est ya maboko ba bengi yango mapeka. Donc c'est ça. Huile d'olive nanga yango yo. Mama ina tebele. Huile d'olive à Mama Bijou yango yo. On a soba mingi ba huile d'olive ya bio ndi na linga kango. Huile d'olive à Mama Bijou yango yo. Na simbi na maboko. Pakoli boye kitoko. Muna pia maboko nangiza sembe. So sala raboye bien pe mingi na butu neti nga boye na sali yango na na ke sukola susu basani mabe makasi. Osala ngo boye la butu so yebi ko silisi penza musala nyonso tout. Après koki ko sala na yo boye ta musali boye o matino na beto lali sikotongo la mkola tongo maboko kitoko grave. Donc par rapport au sali après ozongi lisusu ko simba mai maboko nanga isali kitoko makasi. Mama Bijou alobi yango nde makambo siko tozoleka na video mususu pona kolakisa bino ndeli mutakoki koyesa manzaka na ye makasi. Mama Bijou alobi bozala toujours na Bidor TV, bozala jamais déçu. Mama Bijou na tieli bino ba publicité à maison de passage na biso avant to leka na video mususu so tali vidéo o eza partie 1 en tout cas ta la partie 2 ta la partie 3 parce que Mama Bijou alobi to bouger to ça la 3 vidéos à la fois. Donc ba publicité la biso à maison de passage na biso yango yo. En tout cas ta la vidéo partie 2 après au tali partie 3. Merci. Obizonyo zona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyan simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizonyo zona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyan simba mbogar tala maison de passage na biso yangoyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko
courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.